Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission habituelle Lelo et ça juste pour Kaka pour l'obéla, ma fan na biso, au bolinga biso mingi. En tout cas, vraiment, merci na batunion so oyo, bo sepel singai en fait. Bo landi biso, bo talinga, bo s'abonner et salinga vraiment bien. Abonnez-vous massivement na Karine Amado TV. Na Karine Amado TV, tout ça na ba contenu ya bien oyo to salaka. Na Karine Amado TV, tout ça na ba contenu mususu o to salaka op moyen to bando sala ngo siko vraiment exactement. Juste to kota nanu kaka ba film na biso. Bolanda biso e ko sala biso bien makasi. Je pense que bozalaki wana po na biso bolandaki série na biso bidenda eleka bien et na ebité na ba commentaire boyebisanga ba défaut na biso tosalaki place nini eloko nini o tosalaki oyo epelisaki bino te nani oyo ajouaki malamu nani ajouaki malamu te nani oyo alobaki mabe nani oyo asepelaki bien te nani oyo baje na ye bosepelaki yango nalobaka chaque fois eloko oyo soki naza oyo naza lelo eza parce que bino bopesanga chance wana banani bopesanga chance bafan ya Karine Amado bopesanga chance ya kozala oyo naza lelo alors nakozanga te toujours kozala wana mpona bino mpona koremercier bino mpona kosepelisa bino mpona kosekisa bino mpona kosala bino plaisir nakozanga te toujours kozonga koyebisa bino susu merci beaucoup na baacte merci beaucoup na ndenge bokontinue koconsommer bavideo na biso plus nga naosenga bino kaka toconsommer vraiment bavideo na biso soki nakomeli yo tindelanga mbongo kabelanga $100 pesanga 200 pesanga 300 pesanga 500 opesanga te oloba na yo pe star osenga mais mpo nazala star mpo nazala bien esenga yo ye kuna bosoutenir nga soutien na bino naosenga eza kaka juste soki otala biloko na biso commenter aimer tia ba j'aime télécharger vidéo et partager lenga vidéo et osala nga bien makasi soki bino boosala ngo mpona nga eozala esengo makasi ekosoutenir nga esala ke na continue kosalela bino biloko ya sika kosalela bino bafilme ya sika kocontinue toujours kosepelisa bino naza na producteur te nga moko producteur ya mosala na nga naza na productrice te nga moko productrice ya mosala na nga donc en fait naza na posa na bino en tout cas vraiment j'ai besoin de vous bosunga nga vraiment naza vraiment na posa na bino naboyi koloba ke naa na bafanatique boye bafana na nga baosala boye bazongisa boye bafani nyonso ya monde entier ya bato nyonso ba bafani na nga bafana sila boza bafani na nga bafana ya belgique ondi boza bafani na nga bafani ya dinana la douce boza bafani na nga bafani ya Cardozo boza bafani na nga bafani na Jérémy boza bafani na nga bafani na Kevin Sydney boza bafani na nga donc nazosenga bino nyonso bozala wana mpona nga mpo bosoutenir nga alors mpo nazala oyo bozolinga nazala il faut soutien na bino nasengi juste ba j'aime nasengi juste ba commentaire nasengi juste boyemaka bavideo na nga bopartagelaka nga bavideo ekosalanga bien makasi série na biso bidenda eleki bien mais soki tozwi retard mpona kokotisa série mosusu na ye liboso na bino eza parce que toza na difficulté mwa moke côté matériel pourquoi toza na difficulté côté matériel lelo bato nyonso bazotourne ta mosusu bosala programme na caméraman botourne epesi bino mwa temps parce que asi azwi baprogramme ya bato mosusu ebele yango omona ntango mosusu na place tozwa retard te ezosenga biso fo tosala eloko moko ya molai en tout cas boconsome biso bomona ke bozala desi te boseka bokangama bapandi stress elongwa dépression esila parce que on est là pour vous premièrement deuxièmement eza ke mosala na biso ekoti na mwa badifficulté makasi ekoti na mwa badifficulté makasi nazosenga na bino bafani na nga bosoutenir ngai bafani na biso ya Karine Amado TV
tobanda obenga bino ba les abeilles, mais pour na siko ba les abeilles ba komi ebele, tout le monde a les abeilles. Nazoluka na kombo ona opesa ba fanatique nanga et pour na siko au continuer bozaka ba fan ya Karine Yamado. On est seulement les amis de Karine Yamado TV. Les amis de Karine Yamado TV, numéro na biso eza wana mutu aza na posa conseil, apesa biso conseil, obengi biso, opesi biso conseil. Mutu aza na posa ya alobela biso, obengi biso, ba numéro na biso eza affiché, olobeli biso. Tozalana toujours pona bino. Makusa pona siko tozosala makusa te, nalobaki yango avant na bando kotisa ba video. Pona siko tozosala makusa te, pona siko tozosala nanu ba film na biso oyo tozosala, ba série na biso oyo tozosala. Donc pona siko tozosala nanu yango makusa tozosala te, ba émission mosusu pe na minute oyo na bandi kosala te. Na bandi osala te, pourquoi? Parce que par rapport à possibilité na ndenge na osala makambo nga moko mbangu mingi pema. Donc tozosala makambo par rapport ya possibilité oyo toza nango. Mais soki mutu aza na posa ya komata, mutu aza na posa ya kokende liboso, premièrement akonsultaka toujours oyo eza bafanatique na ye. Nga na ye liboso na bino, naza na posa bafan na nga bomatisa nga, naza na posa bafan na nga bosoutenir nga, naza na posa bafan na nga bozala wana mpo na nga, ezala butu ezala na moi, bozala wana mpo na nga. C'est pas facile, bosoutenir nga spirituellement, bosoutenir nga physiquement, bosoutenir nga na ba conseil et sala nga bien makasi. Na bo loba na matériel, bolba yango yeli TV, non. Je suis là pour na osala musala. Za apo tozosa musala yango nazo déplorer mingi et pas ba fanatique na ngai ke bosunga nga bo edenga soki vidéo ekoti bo partageaka. Bo s'abonner vraiment massivement et fait que bo s'abonner ezos lamusa site. Donc bo s'abonner site lamuka. Bo s'abonner site mata. O erbino bo s'abonner site lamuka. Erbino bo s'abonner mona ba vidéo e sanini e talama. Mais so bo sabi yango te, mo eto talama makasi ezate. Naza vraiment na posa soutien na bino pona talama. Naza vraiment na posa soutien na bino po bino bo soutenir nga na kende liboso. Message vraiment otozaki nango ya ko solola na bino, ya ko expliquer bino, c'était ça. Totalaki bidenda na biso bidenda eleki bien. Bidenda ezaki histoire ya homme marié moko boye. Ozaki Pierrot Ndombasi, je pense que Botier a ba extrait. Naza la posa na yeba. Tu vois la fille l'autre fois vous étiez en train de danser bino la bino ya suki ba gogoriko là. Papa. C'est ça. Wa bichot. OK. Masha na bicho. Masha na bino. Sikoyo tangu ngai na tuna kayo. Na tuni bino bina na posa la fille na bo bisenga vanda. Na shawa vanda na mamiliti. Bambili. So ngaki na bambili kuna ya pa bangote. Moto ko senga. Mama alibashwa kosha, ngam dalibashwa kosha na fille. Ba kosha kosha fena. Mais na pesa no mbongo. Na pesa no mbongo te. Ekwe kutu to shana wala te. Ekwe na cha wana ni lushu ta cha ni lushu ba kutu kacha ni lushu. Lushu. Na cha na ni lushu. Ouais. Ozumba ko songa. Ah na poche. Na poche. D'accord. Boko saki ngai na za na problème na ngote. Et puis woki ma pour que boko saki ngai na osenga mbongo. Na posa mbongo na te. Ngala posa na mona la fille. Ngai na kuta na yo moko. Na pesa mbongo. La sasco adresse là qui y a bien. Na posa na mona s'il te plaît. Short. Soma mona saona na meta onda na. Na bien, so na pesa $10. Na so na pesa franc pour nani. Pesa na mi fago. Uda mo. Moshi. Machi ao. Comment yanan? Comment yanan? Yeza célèbre. Yeza célèbre. Na mi fois $10 pour nini? 1000 fois. Écoute ma 100 fois, ma nesha, ma 50 fois. La voix. Non, ça va. Na comprendre la faute na hote. Ce mutu zo souffrir, nous te benyo kamaka. Voilà. Te na ba pona ngamba. Ngasi ko yo l'accent adresse na fille wana na kende pa na bango. Eza trop ya solo na peso 1000 francs, na peso 1000 francs belé. Mais ngashi on faut kabona wa. 50 fois, 100 fois. Na zongo bien trop papa. 100 francs zongo euro. Que j'ai bête. Et moi na susu. J'ai. Quoi? O jana moch. Yo li amoni. Ezaki Pierrot Ndombasi azaki na mwasi na ye na ndako.
ana mwasi na ye na ndaku Mimi Kabongo. Aye kozwa likangu ne libanda la dona. En fait, Pierrot na vie na ye azaki na posa za na basi ya taille nyonso. Mais ko coïncide que Pierrot na suka nango aye okuta na mwasi mobo oyo ezalaki Karine Amado mutu na ye esala malamu te. Alors, tokena na catégorie mibali. Les hommes, moi je peux dire quelque chose que mibali baza bato bazaka na ba sentiment moko boye oyo eyaka bango na salango na leka. Mais moi si soki avandi na kati ya libala ao se concentrer, elle se dit que toute ma vie c'est ici, vie nanga mobimba na osalango awa. Mais avec Pierrot c'était différent. Pierrot azalaki na posa à se faire voir, abimana mwasi mtoto miki, abimana mwasi mtoto minene, azala boye, bato ba comprendre ye, ba moni ki e Pierrot. Mais pona kolanda ka nzoto aki bimana mwasi mobo azaki zengi, o mutu esala malamu te ememie na faillite. Pourquoi? Et déstabiliser foyer na ye, mimi akei, akesa la vie na ye, Pierrot atikali ye moko, asunelo ko sala te, ayo batasa nini, donc je sais pas. Mais conséquence et corriger qui Pierrot. Teo ya nanda kwa maman Marie-Jeanne Bololé, tout le monde maman Marie-Jeanne Bololé azaki na misala mabe. Maman Marie-Jeanne Bololé azaki na misala mabe a traitaka mobali na yende ke mobali na za misala mabe. Nzoka eza maman Marie-Jeanne mutu azaki na misala mabe. Alors, il y a des couples comme ça, moi si ana misala mabe, mais au mona mobali nde mutu abima, c'est comme si on dirait yenda azalaka mabe, nzoka eza mwasi. Pali ya nzape azangaki discernement, azangaki vie de prière, ba manipuler tina suka, ba bebisi ndaku ne parce que Marie-Jeanne ayaka na mission na vie ya papa Liandi. Omona papa Ngonga na ndaku na ye ndenge moto pelaki. Alors pesanga ba commentaire na bino na se na bato nyonso obotala e film leçon nini oyo o retenir leçon nini oyo o retenir leçon nini oyo zui na film na biso. Excusez biso vraiment parce que tozana moi retard il y a 10 jours pour to bando kotisa. Pourquoi? Parce que ndenge na expliquer bino ke ba cameraman basé belé oui. Mais biso so toza na kati ya musala po benga cameraman ozo filmer avec qualité, il faut ozana moi patience. Alors taka musalo tika oye pozongelango ba réalité okuti sur le terrain, c'est aussi différent, c'est aussi vraiment différent. Je vous demande seulement d'être là pour moi, je vous demande seulement de s'abonner, de me soutenir pour ça nga bien makasi nana soutien musuite bino nde soutien nanga nazana mutu musuite bino nde batu nanga nazana batu musu ya koyebisa te ya ko expliquer te so ebino te. Donc j'ai dit un grand merci nakini vraiment na mingi olobate. Je dis un grand merci na batu nyonso oyo bolandi biso vraiment na moi synthèse en moke oyo pesa bino eza émission te mais c'est juste pour na kosola na ngana bino na ba fanto sola to beta masolo sika biloko bien ezali, on a tout mais le problème est que bo soutenir ngana ba coup de bo pesa nga coup de pouce bo ça que na avancer mes fans, bossa que na avancé, bossa que na bien en fait, les latés, na regretté pourquoi je fais ça. Je sais que batumsu aloba pourquoi ni no sengi ba fan no oui parce que bangonde bandimanga naza star naza lelo pona ba fanatique Karine Amado, les amis de Karine Amado.
Combo la biso yangwana, les amis de Karine Yamado. Et moi, je vous aime beaucoup. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ba Abakouko, famille Libota, ba fan na dinana, ba fan na biso nyonso, ya batu nyonso. O bolinga biso, bo soutenir biso. Tobengi ba chinoise, tobengi ba spiritage, tobengi ba villageois, tobengi ba gaulois, tobengi ba warrior, donc batu nyonso o bozaka ba fanatique à théâtre. Bo soutenir nga et salanga bien makasi. J'ai dit un grand merci na batu nyonso Olanda ki biso awa tozana Popo Kabaka sur Gambela. Popo Kabaka numéro 37 na salle Sublime. Tozana Popo Kabaka numéro 37 na salle Sublime, direction Gambela, Éthiopie, na katikati. Soko yewana otuni kaka les grands gérants Irachomba Louange. Ah, mon amour bien, Obala Mwindu, il y a 2 mètres. So tuni kana luka Louange, ba olakso ye. Et puis au sala fête no kitoko, salle de fête na biso exact propre, exact kitoko makasi. Yo yaraka bongo sepela. Popo Kabaka numéro 37, salle Sublime, la direction ya Gambela, Éthiopie. Soroye otuni gérant Irachomba Louange Azawana Aoyambayo au Sepelsayo Brosola Kitoko reflété au Lexamamno nyonso bien bien. Je dis un grand merci na batu nyonso obolanda ki biso na Karine Yamado TV wana na pesi bambote nanga na ma fille chérie que j'aime beaucoup Akandi Watukula. Je dis un grand merci na batu nyonso obolanda nga botala nga nzamba pambola bino à protéger bino, vous continuez toujours pour aimer ma vidéo et puis pour partager biso makasi, surtout toi on a pour ça partage, vous en a pour ça na bino, en tout cas vous soutenir biso na ba commentaire, je répète encore ba commentaire pour des pouces na bino et ça langa bien makasi. Bisous bye, je vous aime beaucoup. Bye bye.